ndenge tobandi mangwelo oyo bato mingi bakolanda ozomona na bamboka misusu ya bikili ya poto ezalaki kaka boye bato basali contre propagande contre sensibilisation mpona vaccin wana mais après sikoyo soki okenda mikili ya poto okomona baligne ezosalama mpona bato bazela bavaccin wana alors bino boza kuna na États-Unis yo moko ozomona awa mpe kozala kaka ndenge moko omoni so bokosi kisi ya sika vaccin ya sika mwa baréticence moko ezalaka na ebandeli mais après ntango bato bakotala ete bandeko na bango bazwi bavaccin eloko moko esalami te au fur et à mesure babanda kosenga bavaccin et puis après soki tomoni tozwi mwa mosolo mpona korenforcer campagne ya sensibilisation tokosala yango parce que na campagne ya sensibilisation il faut mingi totia accent sur la sensibilisation de porte à porte la sensibilisation de proximité na kati ya bakartier na kati ya baavenue bato il faut balekaka mpona kosensibiliser bato mais déjà le lancement yango moko eza neti mwa campagne moko ya sensibilisation bamoni ngai moko mokonzi ya santé nazwi bamoni ambassadeur ya union européenne azwi bato ebele ya OMS bazwi baprofesseur ya université na biso awa bazwi je crois que eza sensibilisation monene kasi eza mangole ya AstraZeneca oyo esalike na mboka mosusu babandobo yango lokola na bakutia Danemark na bamboka mosusu omoni Europe wana eza bamboka ebele soki mboka moko kaka eboyi yango bana baraison na bango surtout que na ntangi na lobi eza kaka mpona bato mibale bazalaki suspecté na bokono oyo ya makila et puis ce n'est pas aussi prouvé que bokono wana eza provoqué na vaccin mais bango balobi basupprime yango d'accord mais bamboka mosusu oyo ezotia vaccin wana tozomona te ke babénéfice eza te biso awa toya na Congo mais kaka bandeko awa na Brazzaville baza na bavaccin bazotia déjà et puis toya na Côte d'Ivoire Sénégal Nigeria Afrique du Sud donc bapays ebele basi babandi bavaccin ezosala eloko te bon biso mpe tolobi tobanda lelo kasi bongo bakonzi ba Congo bazotala te mangwele mpe masusu eza ebele ya bachinois ya barusse ya ata ya baétats-unis ya Pfizer BioNTech oui omoni biso toza à peu près 90 millions awa donc so tolandeli kaka vaccin moko ekosimba te yango wana équipe na biso scientifique oyo tozali na bango awa na baprofesseur batalaki bavaccin nyonso tu wana baanalyse yango balobi bavaccin chinois eza bien vaccin russe eza bien AstraZeneca eza bien en tout cas bavaccin wana minei na Pfizer na mosusu wana mosusu ya baaméricain balobi bavaccin yango eza bien mais oyo Pfizer tokoki komema yango awa te parce que toza na logistique nécessaire te oyo ekonécessité que biso tozwa ekopesa biso capacité ya koconserver Pfizer wana toza nango awa te yango pour le moment tosaleli AstraZeneca et puis tozosolola na coopération chinoise na coopération russe mpona tozwa mpe bavaccin na bango ya kosomba to bakokabela bino neti mboka mosusu oyo ya bango bapromettre bakokabela biso mais biso moko mpe tozosomba parce que ya kokaba ekokoka te parce que il faut tovacciner 60% ya population congolaise à peu près 60 millions de personnes soki tozeli kaka bavaccin ya kokaba ekosimba te biso moko tozosala makasi toluka misolo mpona mpe tosomba ntango tozoloba makambo mangole bandi bato ya OMS ya RDC babimisi motango moko 5,200,000 ya bato baza nango na kanti kozala ya Afrika mobimba bongo na RDC likambo yango eza ndenge nini siko na RDC biso plutôt awa ba nombre ya cas ezokita en tout cas deuxième vague ezosila moke banombre ya cas ezokita mingi ndenge mpe tobandi vaccin oyo nakanisa tosala bitumba moko ya malamu contre coronavirus wana nakosenga kaka na bacongolais balanda bareseau sociaux te batala nde santé na bango santé ya famille na bango santé ya bana na bango nyonso tu et puis baya kozwa vaccin yango ezali volontaire et puis eza ofele bacongolais baya kozwa vaccin mpona bami batela et puis babatela mpe bafamille na bango